Mpote la balandinho surtout, il y a Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adasa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sije na biso. Yalelo. Ngai moko, po ezala teke nazolo baka des mots en l'air. Vous voyez, nga moko ndenge naza awa na échouaki na relation na nga amoureuse ya liboso. Oui, parce que j'ai divorcé. Divorce est un échec. Donc c'est-à-dire na zwaki na ngate na zuite pengako na bamanaki. Oui. Mais siko lokola na bamanaki lokola na zwaki te wana. Natika laka na se kaka natika eka na se te. Nzambe na lisungi na ye alobi ke non, il faut na telema. Nde asungi nga pe na telema. Lelo na kuta na molonga ni nga mususu. Maman Esther Ngalasi oyo boyebi. Pe tokosa libala na biso sans problème. Omoni sikoyo ezalaka bongo. Lokola ye Maman Esther azwaki te ye pa échouaki. Nga pe kote na nga na échouaki. To se retrouver siko ensemble. Siko échec malamu échec ya nini? Ce na okyo lo bango bongo. Malamu échec eza que eko permettre yo po na prochaine étape ya vie na yo oye ba biloko esalaki ke o échoué, biloko esimba kite wana yo moko o corriger yango comme ça o banda sikoyo étape ya sika na mutu ya sika na ba résolution ya sika ba résolution ya malamu. Donc na lingi pe na exhorter mutu moko lelo relation wana o esimba kite wana toyebi pete pona nini esimba kite etali biso te yo moko yebi mais ça échec considérant que ça échec ozwa kite kotala te o yaza osalanga boy yaza la osala mwasi ana za bien te mubali wana za bien te tala côté na yo yonde ozuite yonde motu zuite sikoyo telema avec Jésus-Christ banda relation mususu po Yesu na kotia peza relation ya bien nanzela na yo okutana na mubali ya bien okutana na mwasi ya bien et yo mo mona ke c'est vrai na échouaki mais nzoka na koki na ngai pe ko réussir échec et fatalité te yaya relève-toi là où tu es na komo na Yesu oui ekenda bongo. Bandeko totika motema mabe futaka te soki bato mibale balingani esalini. Mama Esther Ngalesa aza abakuk te aza famille maboma te aza comédienne ou azalaka netre tonton Jaconde aza ya biso mam pièce a liboso o tonton Jacques joua izala na SB aza mutu na biso aza tonton ya babakuk aza mutu a famille maboma te alors boya na baventure na bino buzoba na bozoya na ngote po alire bozo kende na makambo soki toyoki toko démarrer bino na ndenge moko mabe bozalaki na posa bala Mama Esther te asalani azwa Marina laba toi salani azwa Marie-Jeanne, toi salani. Alors lokola zui molongani na ye Mama Esther, botika bango ba vanda, botika bango ba savourer bolingo na bino. Bino pe basi nyonso famille maboma bokende ko luka mibali na bino bobala. Bokende ko luka ba vi na bino botika ko luka ba kotia ba commentaire ya mabe na kati ya vi ya Papa Jaco. Papa Jaco aza membre ya famille maboma te. Aza membre ya SB officiel ya Mama les Abakuk. Biso nyonso toza na sima na ye. Muto asali divorce. Eloko nyonso soko ezo simba te bakabwanaka. Nana yebisi bino ke Mama Esther mutakaboli bango. Non? Ye kuna na libala na ye simba kite yango préféra ki asala divorce. Si comme mutasali divorce asala ni avanda ka bongo loko abino bozalaka na linia ba célibataire ki célibataire ezalaka pasi boluka mabala botika muninga zala leza sala makamune na kimia na libala peso babengi sibino boya te parce que eza libala ya babakuk boni buzoba boya nyonso ba commentaire mabe na biloko ya tonton Jaco likamuni yango esila kate siko bolinga kinda asali divorce bongo asala ni avanda ka bongo
to aya kobala nde kote na bino lokola azwi mama Esther bosepeli te mama Esther yango azalaka triste na bino mama Esther ayaka kosala mosala kuna epa na bino sikoyo eloko nini ezotungisa bino wana botika bamakelele wana bozosala tonton Jaco félicitations mama Esther a kitoko a mama moko bien asepela na ye azalaka netre alors bovanda bosala makambo na bino toza na sima na bino tolinga bino merci. Bienvenue chez moi, quelle surprise. Au moins, il va bonbon. Ah oui. Alors, ce qui mams, les mamans des abacos, a confirmé qualité à maman. Il y a un signé de mams sale. Il y a Kafou. Ah oui. On va gâter pour la souka maturité. Voilà. Parce que sur la loi, les souka maturité, nulle part ailleurs. Ah oui. On est chez moi. Voilà. Sur la paix, chez moi, mon air, tout ça, la paix livraison. Tout ça là partout, même dans le monde entier. Pays nous aux alliés, au pays nous sommes à numéro, on a mis sur un mois de afficher. Toi, on dit que ceux qui nous commandent, ils ont changé la livraison. Quand on a qui vient de livrer, t'as la radio quand vous avez il y a un emballage abonné, il y a Barbie couleur rose. Waouh! Ça, c'est la qualité de mangue. La maman des abacous a déjà confirmé. Nana, t'as vu? Ah là, ça sera encore belle, la couille Barbie. Couille Candy. Ou Candy. Des Candy. Dans tous les pays. Ensemble, on pleure. Il y a des méchants, des gentils comme moi, ouais. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Bosotaka ba pib na biso te, s'il vous plaît les abakouk. Mama Adassa yaka kolele la bino te. Botindela nga mbongo, bopesa nga boy, bosongisa nga boy. Non, eloko na osenga bino les abakouk. Les anges adorables de notre maman. Bosotelenga ba pibite na ba pibi wana nde salara ke toyela bino toujours biloko kitoko. Bémission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.